asombe la question on va qui Rosawa ilukamba chani monoko alobaka ebele yango toyena mandala nde tosaboye ayeba lobi biwesate justice izoesoye professeur oyokisi baprofesseur son professeur lukamba ya bakisenyi étranger tala omoni ozolampido na mabanga lukamba oza congolais te oza na boservi e rwandais mete kabila yango lelo parlement na biso ekwei fini lukamba ozetelina badepute maboko félicitation ozo na état de droit na pouvoir oyo mwa message motango obisoka mpona ngo lokola ye moko yinunga kwei esengi na ministre nyonso membre nyonso ya gouvernement asala mokanda na ye ya démission mbangu dans 24 heures donc lobi plus tard 15 heures ozela baministre nyonso na badémission na bango eza mpona kolakisa ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la république aza likolo kabunda yana ke awa ndenge omoni population batondi awa ezalaki rendez-vous ya première oyo elingai ekota mpona dossier ya chef du gouvernement mais lokola ayaki korépondre elobi te lelo balobaki bie aya te lelo mercredi le 28 aya te bakotraite dossier na ye mais lokola omoni totelemi boye dossier eza déjà traité kuna makambo nyonso esili ndenge tozoloba boye biso peuple congolais bo baolanda biso partout bayebaka gouvernement ya inunga lukamba ezali nini ekwei papa lobi tomonai bato ya FCC basala déclaration babi bureau d'âge eza compétent ya kwese lukamba papa bureau d'âge baobengango bureau provisoire cour constitutionnel nde epesi bureau d'âge makasi pouvoir ya kosala makambo nyonso oyo wana eza na makelele pambo bazocreye mpo babakreye lobulu na mboka eloko toyoloba na minute oyo bureau d'âge oyo nde esalaki makambo ya kodestitue mabunda ezaka bureau d'âge oyo yango tolobi na mikuse na minute oyo ilinga akwei tosengi mpe na membre nyonso ya gouvernement ya ilinga plus tard 24 heures lobi plus tard 15 heures baya kopesa mokanda ya démission donc eza na mingi ya koloba te peuple congolais place nyonso bazali bayebake mosala oyo chef de l'état alobi te mosala ebandi mosala ezobanda alobaki likambo ya déboulonnage bamonango bana baseki badeboulone moko bango nyonso baza déboulone donc topesi nzambe merci lokola mosala oyo esalemi makambo nyonso esalemi bato bakufi te bitumba bibi na badepute bazobima bauti osilisa mosala na bango wana bazobima moko basilisi mosala mpo na kati bango wana soko otali te badepute nyonso baobima basilisi na mosala esili na kasi katisa na ngambo mpo ozwa direct katisa na ngambo obankasikoyo fana ya ndako bankasikoyo yango moni na minute oyo peuple congolais batondi awa eza likambo ya UDPS te ya PPRD te ya lamuka te bango nyonso baza peuple congolais nde baye awa mpona esengo ya makambo oyo ebanda kosalema na mboka blocage neti ya filme kinyoki papa mikolo boye nyoki aonoka mboka totikali komona te papa mikolo boye professeur me bango manipule lelo oyo makambo nyonso esili gouvernement mobimaka kwei ye mpe akwei donc yango moni peuple congolais baye awa toza liboso parler du peuple mpona kopesa badepute na bureau d'âge merci mingi mpona mosala oyo basali bauti osilisa mosala sikoyo yango moni kuna mituka nyonso omona ebima wana eza badepute national ya bientôt gouvernement union sacré kobima gouvernement ya union sacré kala te
ekotarnie donc dans 2 semaines tokozala déjà na makambo nyonso donc mosala oyo bauti oyo epasi ebeleta ke mosala ebandi donc dans 2 semaines mosala ebanda makambo nyonso esesili soki otali bien bapringa moko bazali awa baye mpona basala sécurité bato nyonso wana na minute oyo bazala chômeur. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et salut que ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo teka na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store. Mbote papa message nous kozala nango mpona tomoni lukamba koyi babaki akoya te eza impossible mais tomoni enfin akoyi message nous kozala nango message na ngai eza ke d'abord napesi badepute na biso nyonso merci mingi mpona mosala basali seke bazongi bato bamoni ke batali nsima bamoni ke peuple azosouffrir liboso ezalaki mpona intere na bango bazokosakosa bango me batali nsima bazongi napesi bango nano d'abord basolicitation ebele na badepute nyonso na baoyo baye te na ya FCC ya ensemble ya MLC ya IDPS ya baparti mosusu napesi bango merci mingi mpona mosala malamu basali na message ni okoloba soki tomona bato ya FCC basali déclaration babi bureau d'un chez un compétent ya koyisa inokamba peut-être bango bakozala na mwa distraction ya moke bureau d'age eza wana mpona kosala makambo nyonso soki bango bazalaka na raisonnement ya bango ya kala ya FCC en tout cas toyebisi bango batala mpe nsima bazonga bato mboko eza ya FCC te mboko eza ya bacongolais donc oyo esalami lelo elakisi ke congolais aza uni congolais aza uni tokozala partage na motu moko te ni na parti politique moko te soki eza FCC bakanga mboka en otage donc nasengi bandeko na biso ya PPRD en général FCC batika bizoba batala nsima bazonga bato merci mbote papa na ngai mboka tomoni peuple population congolais batelemi awa loki tozala na palais du peuple badepute ya FCC babaki eza impossible lukamba kweya mais lelo tomoni lukamba fin akweyi en tout cas papa félicitations mpona mutunu oyo otunaki ngai nazoloba ke lelo toza na esengo makasi na motema na biso oyo pena tobandaki koloba eza ya ke lelo il faut ilukamba akakende nano atikele pina ya biso bana mboka to travailler na kimia oyo aza na vision ya chef de l'état te akotravailler te FCC balobaki trop balobaki mingi
lelo esengo toza nango tokoloba pe teke non eza esengo moko toke defa non oyo pena euta pena na kati ya motema mutu nyonso ke non ilukambi lifo asala nini akende nanu topesi ye pena kokende elamu akepema me aza professeur barédigisie mabe toyebi te ki professeur na ye era kokende koyebisa bana oyo atangisaka bango akokende koyebisa bango nini yango nde mutuna na atuna pena ye ilukamba. Papa, tu profites de l'occasion. En tout cas, grand merci. Tu profites de l'occasion pour tout le gouvernement et l'Union sacrée, il y a moi et Zoya. Aussi, moi, message pour le chef de l'État, pour le gouvernement, c'est pas Zoya. Moi, message, on a fait ça, biso, open, abandé, kunangai, nyoso, bayo, kangai, ezayake, zambe pena, aza likole a fati. Au pouvoir, biso, toza, nango, eza pouvoir, ya, zambe, moko, atesinde, biso. Toza pena na, esengo makasi lelo moko komona ndenge peuple aza na esengo makasi pena mpona président na biso. Grand merci. Bon, peuple congolais elo biso tolingaka yango bato wana baza susi na biso peuple congolais te parce que faut tozala quand même sincère mutu wana tilukamba wana jamais est-ce que eloko asalaka ezalaka vraiment ye ndonga te wana parce que elukamba ndenge aza wana ayebi yango bien ke ye eloko asali esalaka te akende avana ngana leki na mayele ngana ilukamba na mayele so bateka place na ye wana avanda nanu basi na bawana bana na poto bazovimba oyo ilukamba bakomina na Congo akende nanu nalobi union sacré bazoya susi na biso eza mpona baintere ya bapoche na bango te mpona biso bapeuple mpo biso jamais union sacré soki oyende décision ke ozala poche na yo bana na poto okosimba te union sacré eza mpona peuple tala totangi tala misala tozosala okumba bamoto bachariomen komema bafulu mais po union sacré eza nde likambo ya peuple soki esimbi te ndako eza ndako na biso. Merci beaucoup. Kombo na nga frère Marcel ngai eloko ya liboso napesi merci na badepute na biso nyonso toyebi ke na temps kala babando osala peut-être bo bazalaki manipule eza maloba na bango moko mais sikoyo bakoma raisonner lokola bato nzambe apambola bango nasengi bango bazala kaka na alire oyo gouvernement mosusu oyo ekoya ya union sacré batalaka ye bien soki ameki kosala lisusu makambo moko ya buzoba basala ye lisusu ndenge basali ilukamba boye maloba na nga yango wana. Merci. Tolobaki na bango bakonnaissant soki otelemeli faci beton sala mokilina chabazilishana komata na brazzaville soki okwenda na RDC meleta pozo kufanda toyo tokotonama tolobaki boye bayekonakona mame sénateur, Kosalela, peuple congolais, Soudana, Bachenoro, Kosalela, peuple congolais, justice
bamonesana basénateur na badepute bamonesana tosalela peuple congolais bamonesana oyoyoyo oyoyoyo Samoa oyoyoyo Samoa Echena kufa Echena gena Echena gena Echena gena Atigele biso fatigué Atigele biso fatigué Atigele biso fatigué Atigele biso fatigué Félix Andel Mokoz Félix Andel Mokoz Félix Andel Mokoz oyoyoyo Samoa oyoyoyo Samoa oyoyoyo Samoa Echena kufa Echena gena Echena gena Echena gena Atigele biso fatigué Félix Andel Mokoz Rwanda Zena Félix Akota Simone Rwanda Zena Félix Akota Simone bangona bazobamaye bangona bazobamaye nazoloba boye Ilukamba il se croyait être sage plus que les représentants de la nation. Les députés représentent toute une nation. Les députés ont suggéré censurer le Premier ministre. Le Premier ministre a voulu se présenter dans l'Assemblée nationale. Azalaki de croire que ceux qui ont voulu se présenter n'ont pas l'autorité morale là, badeshwarie akei na ye akomi ancien premier ministre ndenge aza wana alingaki abima na nzela moko ya honneur mais aboyi kobima na nzela moko ya honneur kodepose démission abimi na ndenge ya badeshwarie na assemblée nationale lokola badeshware na ye soni na ye soni autorité morale soni ya bato ya FPC facile makambo nalingi koloba ebele te mais peuple ya congolais azotikala te koganya ndenge eza wana faci aza kaka faci aza beton eza bongo nalobi natikali mpe bandeko mosusu bapesa baponde vi na bango na oyo ezolobana na parti politique ya bato na biso ya biso toyebi Lukamba lokola bana olinga défier tout un peuple azuya ye motion de censure est sanctionné italisi ete peuple azui destin na ye na maboko donc Lukamba ilaka subir les conséquences na ye eza départ na ye donc elingo loba akei biso topema peuple se retrouve peuple mona bolamu donc safuler atikali bo naka s'incline donc azala eloko sawasala te naka s'incline yango wana tolobi na esi na badepute nyonso oyo bavote mpo na départ ya bainstitut oyo topesi bango merci topesi bango bena merci message na gouvernement ya union sacré oyo ezoya ezali ete peuple esengela se retrouver biso que ce soit ezala combien de ministère ou combien on ne sait pas mais na nyonso social ezala priorité peuple alia bien peuple alaka bien peuple atala bien okomona ke nsima na nyonso moto akozala lisusu kosolibo na politike akozala te biso nyonso tokai na politike pourquoi parce que M. Kabila abongi biso nyonso tokai na politike pourquoi parce que M. Kabila abomi jeunesse congolaise yango wana biso peuple toteleli mpona kotulisa ye bon gouvernement ezoya
solo evoli epesi biso biloko kolia etangisi biso eza mama minene okomonake ekozala pasi mpo peuple kolala na yango oyo tolobi gouvernement oyo ezala mpena mpona social ezala mpenza mpona social osomona tan gouvernement oyo ezali mpona social nayebi ke ekozala bato moke oyo bakozala na makambo ya politike lelo ozomona bamama ya ndunda bamama tembele bamama ya biloko nyonso wana boyebi bakomi na politike pourquoi parce que Kabila ametre biso ya genou abomi jeunesse congolaise bato bazotanga bien te yango na tosengi gouvernement oyo ya sika asala eloko ya bien social ezala bana batanga bato bakele liboso pour que makambo ezala bien.